breaking news, tozali awa en direct ya Addis Abeba na Éthiopie. Nazali boso hotel na ngai top 10 hotel na Addis Abeba bokoki komona esika wapi naza loger. Top 10 hotel na Addis Abeba esika wapi Proverbe 30 aza loger. Bato ebele bozolo ba Proverbe oloba sumaka mboka te, ozosala banalise ya mboka te, ozoba boye te, ndenge nini obandi kimia, ndenge nini olobaka su te. Alors Proverbe 30 azoyebisa bino ke makambo ya mboka ezokende malamu mpe tokolonga. Ilukamba Kabila bato nde nyonso wana bakolongwa mpe tokozwa gouvernement ya union sacrée oyo ekoya mpona korésoudre problème ya bakongolais. Esengeli na bino boyeba tala mboka lokola Éthiopie baa na trame. Non, vous avez na Éthiopie, ba na tram. Na Addis Abeba tram yali. Tala transport Addis Abeba, tala ndenge batonga. Mais tala mboka na biso tonda nkita, tonda nyonso to anelo ko mokote. Yango no moni biso ba Congolais faut se révolter. Biso ba Congolais faut soutenir union sacrée. Yango pe tozo senga na président Bemba Jean-Pierre Bemba na ndeko na biso Moïse Katumbi. En tout cas, batala nanu ba intérêt ya ba poste te, mais batala nanu ba intérêt à peuple congolais. Congolais souffrir mingi. To komi na ngonga oyo to sala union sacrée pour Congolais se retrouver, ba créer misala, ba créer environnement moko malamu, ba construire mboka et puis to sala ke Congolais akoma kolia, Congolais akoma kosala, Congolais a sepela pepo a souffrir mingi. 60 ans indépendance, banda to zui indépendance tilelo Congolais musala na eka konyokama, Congolais musala nika kolela. Tala bamboka baninga ndenge bazotonga. Na isa ibino ke toza en direct Éthiopie na Addis Abeba esika wapi Proverbe 30. Nayaki ça fait 2 jours na yawa. Lelo abutu le na kozwa avion pour nazonga Manchester esika wapi na misana pozala. Alors Proverbe 30 abo sani bino te pour atebele balobio Proverbe ozolo ba société. Proverbe nini ukanikinya mais proverbe ayaka na banalise pour na koyesa bino masolo ndenge yali. Alors masolo ya Congo ezali kimia esengeli na biso to bengana Ilukamba, to bengana Alexis Mwamba, to bengana bakadik nyonso ya FCC na mboka na biso to na gouvernement na biso. Bato wana nyonso tu bakende boloko ba Janet Kabila, ba Zoé Kabila, ba Deogracias Ruberwa, bato wana nyonso banyarugobo bakombo na bango eyoka na kalsute pe ba justifier ba millions oyo nyonso to bango bayiba. Donc toza kaka na balade na kati ya Addis Abeba na Ethiopia esika wapi Proverbe 30 azali na mission. Alors bino bana Kinshasa, bino ba politiciens, bino ba combattants, botika kofinga président Mbemba, botika kofinga Katumbi, mais to sala ba analyse oyo kosangisa bakambi oyo nyonso to ya ba parti oyo bazali bongo obligé ba travailler bongo na monsieur Félix Tshisekedi pour na union sacrée pour ba résoudre problème ba Congolais. Donc balade toujours na kati ya Éthiopie esika wapi Proverbe 30 azali bongo na Addis Abeba ko pesa bino basango mboka. Zomona bino moko toza bongo na Addis Abeba esika wapi Proverbe 30 azali na mboka Éthiopie. Alors biso ba Congolais toza na bomoko to soutenir union sacrée, to bengana bato nyonso ya FCC oyo ya miyibi, to bengana bato nyonso tu ya Kabila. Kabila n'est pas congolais. Kabila n'a jamais aimé le Congo, bien que la télévision na bango lokola télé 50 na ba digital ezo propulser ba information lokuta ko bimisa Moussé Kabila lokola leader ou bien lokola héros. Kabila n'a jamais été héros. C'est Kabila qui a introduit, qui a mené les mercenaires rwandais qui sont venus occuper notre pays. Nous ne devons pas l'applaudir parce que ce monsieur se mal comporté. Yenda côté la biso ba criminel. Pe tokoki jamais ko fêtaka journée il y a le 17 mai comme journée à libération parce que le Congo n'a jamais été libéré. Moni ba policier à baninga na Éthiopie, nous a toujours na Addis Abeba, esika wapi toujours ça la émission na biso. Moni ba chaire na Éthiopie, esika wapi bazo travailler, wana kuna place ya kozwa tram. Donc talamboka baninga
tala ndenge baali azotravaille très bien, azotravaille pour na bomoko ya mboka na bango. Donc je disais Kabila azali étranger, nazokamwa lelo bino ba chroniqueur, bino bosalaka ba vidéo, bokomi kobenga Kabila mwana mboka, bokomi kobenga Jeannette mwana mboka, bokomi kobenga ba Rwandais oyo ba yé ko assujettir biso ko nyokola biso lokola bana mboka, et pourtant baza ba ennemi na biso bazala jamais bana mboka. Alors biso tozo ya kaka ko soutenir musala oyo président na biso azosala ko soutenir moni awa ba donc ba banani ya mike batambolaka na Éthiopie ozomona eza mboka bana Yesu, mboka bana ya reine de Saba bazali ba juif, yango monaka ba américain ba soutenir bango makasi na kotia ba avion ya minene minene ya munene na Afrique, ba na première aviation na Éthiopie. Donc ozomona esika tozali na Ethio Telecom, yango oyo Éthiopie Telecom oyo area bis na bango bazosala bis ba bis na bango yango oyo, donc ezoleka malamu na kati ya Éthiopie. Ba taxi na bango yango wana ya bleu blanc, bato maboma mpo bazanga te, baza partout. Voilà, donc tozali koloba ke biso bakongolais esengeli totelemela bato oyo ya Kabila, bato oyo bazali bongo bacriminel oyo batravaille mboka na biso, bayibi basali mabe, baninga bazomata na molongo, baninga bazomata na ndenge kimia, bazowela te awa en direct ya Addis Abeba. Bomoni ndenge projet de 30 asala musala na ye, tozali bongo na bino kolakisa bino makambo nyonso eza koleka na mboka Éthiopie pe na mboka Congo. Donc yango tosengi bakongolais bolamuka, tosengi bakongolais botelema, tosengi bakongolais tozala bomoko po ete ngonga libération ekoki. Alors totika distraction tala baninga na batram, totika distraction, totika séparation, totika kofinga ba leader, mais to encourager bango bazala ensemble pour l'intérêt à la population nyokwanini. Inukamba aza koko ya zoba, aza koko ya ndoki, azali moko ya bazoba oyo bakotikala lokola ba premier ministre ya zoba, bango na ba oyo bautaka epa na